Arena na combo ya Arena en gros yo ne to ça to tomber parmi les rares congolais pour une première et to za bongo batubele jour et na banzanel kapazalaki na tipa zalaki et beauté image to biso na Arena na bongo mais finalement et au betaka ngote malgré ba billet nyos oyo était kamaka et tango luki oyeba ke c'est le président Macron tozaki na katali kama pour ba bongo ke au betaté na luka ki na yebate c'est-à-dire toi nga beti ça a souffra producteur wana a komaga peu près na 18 19 000 presque 20 000 billets na il fallait se rembourser et qui protestation la zoganga moi-même j'étais dans un état que vous pouvez imaginer alors puis c'est une lettre soi-disant corona et bon il y a une période de corona déjà na bandeli il a dit que non tout est à 20 000 billets sur les 40 000 pour les